doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Ezali. Version Oyo Bolingaka Mingi. Il y a vibration, il y a la musique parce que les solo Oyo Tokoki vraiment Kolobelango Mbango te. Boyebike Bandoki ya Congo Boyebi Bango Oyo Balingaki Congo e Bongate. Bandi ya Martin Fayulu, mais boyebi ke bakomi kotikala na Sony. Fachi Beton azali mwana nzambe, bozo mona makambo nyoso tunde ezali kokende. Congo na biso ezali ko renaître. Congo na biso ezali ko zonga ne sika oyo il faut ezala. Boyebi soki président de la République na epsaka bino pouvoir na e ezakaka ya peuple te ezape ya nzambe tango nzambe apesi yo pouvoir à faciliter au Macambonio surtout. Donc, boyebi déjà que le lot aux tourné émission Oyo dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Boyebi lobby ezalaki samedi ezalaki jour Oyo Congolais nyo surtout ezalaki focalisé na kati ya match tozalaki nango contre Soudan. Boyebi bozomona Macambonio surtout nzambe nanga ezokene malamu. Léopard ce qui a gagné ezali grâce à président de la République Fachi Beton. Toyebi bandoki balobi César Ngadi jale le Fachi Mutabe Tarabale ezali impulsion na ye mutasali makambo ati donc bozo mona ati ba joueur à l'aise donc entraîneur à l'aise a memi masolo ndenge zali yango wana epesi oyo tomoni epesi solution oyo parce que tolobi yango biso to asimaka soki Léopard et Polaka, bolinga ikoloba nini. Talambo kango, kutu politique ezo simbate, pona bino politique ezo simbate, bale ko simba ndenge nini. Mais nyoso tout tozako Zouabino boke na gauche, toke na droite, tala 9e ja francophonie. Eloko nini loba magite, bolala. Léopard, l'échec ti le premier. Nana ndimaki ke to beta 2 matchs, tozalaki na 0 point. Til l'autre bima premier. Botala na ba forfait. Est-ce que Congo na biso to gagner CAF na dika moko ba forfait. Botala nzambe azola gisa batu. Nzambe la gisa masolo na ba marque moko boy. Bino moko bo moni so to zolo bake. Ezali grâce à président de la République, ezali grâce à président de la République. Botala bino moko ba prime ezalaki déjà, ba prime ezalaki déjà vanda na qualification ba pays tout oyo ba respectaka ba masolo donc ba prime ezalaki mais présent ba giseli bango susu prime mususu boyo kaye tanga côté na vestiaire makambo lobi. Écoutez les gars, bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? Ouais. En cas de qualification. Ben moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Ouais. Restons concentrés pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique qui va tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo.
la nation. Bilo moko tolanda donc président moko penza ayebi ko respecter masolo aza mwana mboka donc amona ba Léopard président za mwana 1963 nga mwana 1962 président tangu tozalaki vraiment l'époque oyo tobeta ba coupe du monde président zalaki na 11 ans nga zalaki na 12 ans aviva ba makambo nyonso tout oyo ya kitoko eleka na mboka na biso ayebi bon moni ndenga zo solola na ba joueur na elenga ndengo wana na elenga ndengo na bino moko bomonaki na kati po batu donc mobiga makambe comme soko bisou présidentiel bomoni na kati mama Denise na lingage mama Denise azamuta ba calme mobo donc ba président tango bakoti obika ka peuple ezo senga président bisou pesa mama bisou mama Denise a signalé président donc yo kamba zolba président pe donc yepe ndenga zalaka donc mwana mboka peuple a lobby ndenga respectera peuple puis aza mwana ki azui mama Denise bisous donc sengo donc ezalaki déjà match avait banda donc et banda qui déjà les sengo bilo mo botala bisous présidentiel. Mona to batu bazolo ba peuple mutu sengi population mutu sengi présent ko décevoir te présent ça mona poto ba bisou ane loko papa présent yebi ba bisou ayebi donc mona limité ayebi donc mama solo donc ndenge nini mais mama solo les kaka tellement batu bazali ki ne sengo makasi match ezali ko beta mana nesilité master nangana kin John Kaniki Jean-Claude Kaniki abengi ngalbi master zotala match ngabi oui na zotala match abi tozo ganinga abi tozo gagner donc John Kaniki kalate to kokutana na yo donc master nanga vraiment il y a adolescence John Kaniki donc merci vraiment na ndenge vraiment au VAK na master na yo pe na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment Congo na biso et sengo tozalaka déjà ne sengo ya kozala congolais mais na air Kabila air moko ka soni bazo bengana bozo se souvenir calendrier bazo bengana biso na ba Braza na Bangola soki wapi donc soni na soni mais sikoyo tozoko yoka elengi ya koloba na za congolais parce que na ba 1974 wana ba ivoirien ba sénégalais ba camerounais yo lo ba kozali zaïwa mais calendrier ba banga yo mais to silisa donc kanamba ya silisa donc et sengo orgueil wana ya congolais sila mais Félix Antoine Tshisekedi azali ko zongisa yango parce que Félix Antoine Tshisekedi azali mutu moko boye donc azali master azali yaya azali leki tozalaki na ye donc so bozo causer na ye bozo boaka penzango waka donc bozo comprendre que moi na mboka mwana mboka botala kaka ya za mutu akosangisa batu nazotiela bino avant to kota na masolo oyo lelo tozobisa bino candidature ya matata mponyo donc na sekineti na suba avant to développer ngo nazolakisa bino botala ya za mutu akosangana za neti fayulu te fayulu soro diongo ndoki yango wana ezofuta te botala il y a 2 jours awa messe pour na mémoire ya président Mobutu Maréchal ata donc azana mabe na ye mututu aza parfait mais en tout cas Maréchal apesa ki pe bisengo akomisa ki Congo esiko fallait koma eloko kaka nga na reketaka na kote ka ya réalisation place masolo koma iko beba yango wana tango président azu abengani ba minde tellement zalaki donc mutu mo alingi boka abengani ba minde le nyo surtout za réalisation apesi biloko tout et pas bazaïwa place masolo eko beba mais président en tout cas boyebake un Zaïre ezalaki $2 na 1974 wana bozomona donc ezalaki jeté Mobutu mes na ye tomoni donc ambongo akenda te tala kaka motema mabe donc cardinal ambongo akenda te mais président de la République botala messe donc président zokota et comme on dirait donc libanda bazo sepela bandema kité président yé
Parce que tout le Mobutu, donc papa na biso, ça la génération, il y a papa na biso. Donc Mobutu ça kufa nae, mais oui, présent la gisi batoyer donc et sengo na famille à Mobutu et sengo na moi na Mobutu ye moko ya pesi discours à remercier présence ya président parce que zandenge na ye azo forcé te bilo moko botala. Je ne vous apprends rien, vous êtes belge mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Lukelo a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État de l'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre Père, de tous les décès. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Donc, Bilomo Boy Total, que vraiment Moutou Boye. Président Boye, Moté Mamalam, Ngana Yep Sarabino, à part qui président, Moté Mamalam, Yako Sakanate, Matanga Yaka, Makambuto, Yaka Ningi Moutou, Azala n'a pas cité. Ceux qui, au Koko Zelaye Boula Mabete, ceux qui Zelaye Boula Mabe, Eko Balukelayo Moko. Eko Balukelayo Moko. To revenir donc avant de développer ma cambo à ma tatamponio to zongeli sous match oya Léopard et lo que ça la gebiso passi retransmission na télévision ngai RK kana moni ba PC antenne na tali ba caméra na C na sima poto ezate na côté muso ezate oh na moni ba gros plan ezo sala maté au moni ba yemba hymne national ba zola sa joueur moko ba caméra o alipeka o ya sans fil parce que boyeba matériel oyo RTNC zui ezali matériel otomona na poto awa société mokote à télévision chaîne mokote à télévision ezala matériel oyo en ce moment matériel oyo RTNC azanango RTNC azala matériel oyo ya libanda ono bimozo mona ba télé to mona na ba télévision à France ya ba Allemagne wa ngo wana
namoni ba gros plaisir au salamate namoni hymne national bazozo ba jouer na musika namoni président bazozo na musika namoni ba supporter bazozo ba onka na musika obando bo bino bobando mona ke soki ba zu gros plan parce que ba télévision ba caméra o RTNC a zu okokoza la donc to lo boza soki côté o pe ko benda yo namoni ezatenga bi nabi oh makambo nini wana kutu nano na yebi o makambo lekite nabi mais qu'est-ce qui se passe oh retransmission wana ba pesi yango café pesi yango na société moko soki privé soki kombo nango nini kombo eko ya boyebi société wana déjà zalaki Air Kaboul mwana Kaboul azalaki journaliste abando sala cop to kolo bango abando sala cop na société wana au lieu donc ba match ezala retransmis en direct na RTNC bango ba yaki na chaîne wana privé et ça mais na Air wana soki tolobi ke chaîne wana lekaki RTNC na ba pareil to ko ndima parce que RTNC zaki na ralenti mais na minute yo RTNC chaîne mon côté na Afrique donc tozali parmi ba télévision oeza na ba pareil o ya danger parce que ce que bozu biloko sika technologie et matabomoni so sombi voiture siko yo Benz na 2022 siko muta osoma na 2024 azo ba technologie sika donc na minute yo RTNC azala matériel koleka na moni ba ralenti comme salama ezandinga kalate o bozuka image ndingi bobandoko lakisa non ralenti comme na ba position belé to monaki match oyo utaki oleka oyo ya ba vite soki na banani wana to mona donc caméra mususu ezana ka pona ba ralenti na moni ralenti bazolakisa ka marka kala donc ndenge bale bandoko lakisa na tango avant bien kota bon non RTNC comme ils ba ralenti donc na ba position ata 4 positions. Donc to boyi makambo oyo donc RTNC ceux qui match donc na bando za nabi mama nga lelo reportage oyo direct au tokotala na match awa donc France 2 ou bien TF1 kosa nazalaki dessus et puis bon monaki ba mavwanga oyo ezalaki bon monaki ba mavwanga bazo tia caméra donc bati caméra na pourtour donc ceux qui bato ba telemi et bloqué vision caméra zo moi na te maboko bato jamais regardez qu'on est comme ça là na RTNC et koki ko salama jamais na collection bino IGF c'est le bela makambo oyo équipe à Léopard tant bas la cop Kaboul a ebi cop wale bando salama na agence wana ceux qui komboni na boyo ka agence wana na zo sabino boyo ka bino moko IGF ndenge lobela ki masola bando sala cop avant Kaboul akoma ministre tant azalaki na RTNC yazaki na kata masolwana to boyi makambo wana donc retransmission en direct il faut batike la RTNC ça parce que RTNC ça le matériel moko boye chaîne mon côté zali na yango bo moneki francophonie bo moneki ba matériel tout wana etikala parce que to somba yango makambo to moni awa na ba coupure o to moni awa ezali donc RTNC mutu et ça la ki angote RTNC mutu et seli masolo anate donc to l'accent bino boka communiquer RTNC alingaki teka asimba yombo RTNC yimoko apesi communiquer na makambo oyo et witaki ko le capo alobake ya sokoli maboko boka santé que RTNC yaki kaka po à retransmettre et puis bazwa donc ba image d'à côté ba biloko ya pembeni mais bango mtu basali makambo ate boka bino moko communiquer ya RTNC. Je sais que la radio-télévision nationale congolaise tient à préciser à l'intention de l'opinion que le désagrément constaté lors du match de ce soir entre la République démocratique du Congo et le Soudan ne sont nullement portés à sa charge. La production de ces images de ce match était assurée par Chris Production, une agence désignée par la CAF et qui habituellement travaille avec elle. Bilomo boto kado et pesa inga mawa donc totali match batu tout mukini mobimba bando zela na ba qualité wana ezalaka te hymne national bozo zo ba équipe na musika ba entraîner na musika ba écrit wana o bazo koma eza ba écrit akala donc o eza na matériel oyo RTNC azui eza kutu jeter to yo sabino parce que kopo to yebi yango e bandaki bandakala et bandakala ye CAF azwa société privée ye CAF ayebi makamni le kaka na mboka na biso ayebi RTNC te makambo sala azwa société privée et ça wana zeki makambo kala il faut masola siko RTNC fa a retransmis a sala retransmission en direct ya ma football ya makambo bo yo kabino moko IGF tango koyelaki makambo oyo babandoko lia mbongo agence na privé zoko lia mbongo complicité na bato RTNC puis Kaboul pa yebi masolo wana bo kabino moko oyo
Alingue Taloba concernant Masoloana. Babi Ogo m'appelle Likolo. Au privé, Congolais, la match. Il y a RDC Gabon, lobby na RTNC. Babi facture, il y a au Fouta, match na RTNC, yo boui. Bazo tombo na Kinshasa, wana na ebso. Match à lobby ezalaki nini. Et comme match à lobby ezalaki, tout d'abord équipe Nyonso Léopard na Mazembe. Trésor public a foutaki bango mbongo Nyonso na location avion. Na ba prime ba joueur. Na kopeso ba chiffre to atteindre autour il y a 1 million de dollars. C'est un grand sacrifice que gouvernement a salaki wana balobeli angote a pesaki motivation. Sikoyo match ezali na 17h to monika kanaba 14h a demande à paiement eye non ba futa pona retransmission pona retransmission ya match. Tout d'abord l'olenge a ko sala wana likambo ezali na 17h yo bimina. C'est comme si nzungu à l'état ezala kaka prêt à tout moment wa bimina likambo na ye. To monika ka basengi biso ono bino batubozo ko tal total aksi bino tozo futa retransmission. Combien? Match. Combien? Retransmission. $400,000. Programme match à lobby. 320 000 €. Wow. Soit $400,000 qu'on devait payer pour la retransmission en match. Tout d'abord, montant $400,000. Puis, bon, fouta mon anani. Tant tout ça, le paiement total à bon à l'État, il faut tout fouta, bénéficiaire, il faut ça là, bien identifié. Tout le monde a que bénéficiaire, c'est un individu. Et ça, société, agence, RTNC, structure, voilà, peu importe. Et ça m'a bêté, et ça, individu. Puis, tout RTNC. Boni match yango ya lelo et au bandana 2 heures du temps misolo le feu bima $400,000 pour la retransmission. To jipe be yano RTNC. To tuni to bengi pe ministre ya sport. To tuni boni kaka à 2 heures ya match $400,000 pour ba congolais balanda match. To jipe réponse. To tuni conclusion nango nini? Conclusion nango gouvernement congolais a foutaki depuis 2019 bambongo pour la retransmission en match mbongo wana ezali valable jusqu'à fin 2021. Donc éliminatoire oyo eza déjà na package au gouvernement a foutaki $780,000 akogai pe aux Argentines ba pesi code et tentareka po bango ba vandia bazana bango bana matonge bana bazaka batwa eza bashana mungele bato zonga to futa mbongo te bazaka kana matonge et tout oyebike match ku te betame na ngoto komiti na 15e minute bazo benga kaka ozo mbongo wana match comme na 15e ba o mené biso déjà 2-0 ba établissement personne physique qui n'a pas de numéro d'impôt, qui n'est pas reconnu de notre administration fiscale. L'État congolais ne peut pas payer autant d'argent de cette manière-là. L'État congolais a payé de 2019 à 2020 à l'individu concerné $4,500,000. L'État congolais a payé $4,500,000 pour les retransmissions des matchs dans un compte appartenant à cet individu qui s'appelle agence. Et nous avions examiné ce compte. Nous avions regardé qu'est-ce que lui, il a envoyé réellement à la CAF. Il a envoyé moins de 2 millions. Donc, il a empoché en lui seul près de $2,500,000 venant du trésor public. Il doit nous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire, nous avions payé $4,500,000 et les fonds partis à la CAF, c'est moins de 2 millions, c'est $1,900,000 que nous avions recensé dans les comptes. Parce qu'on ne transfère pas l'argent à la CAF dans des mallettes, ce n'est pas de voie bancaire. Cela a été fait, c'est clair d'ailleurs aujourd'hui. Nous attendons le jour où il viendra. Il va répondre, il va expliquer à la justice comment ça s'est passé. C'est un dossier irréfutable, madame. Tout ce qui faisait des bruits, vous savez, moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez, madame, le vol c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec les vols tous les jours, c'est les mensonges. Ils marchent ensemble, vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur.
Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs. Pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. C'est ça, les voleurs, c'est un menteur dès le départ. C'est deux esprits, les vols et les mensonges, qui marchent ensemble. Voilà ce que vous devez retenir, madame. Donc, pour nous, quand les personnes que nous mettons en cause s'agitent, pour nous, nous trouvons que c'est normal. C'est vous qui mettez en doute ce que nous disons. Mais nous, c'est la même réaction que nous avons toutes les fois que nous avons affaire à ces gens, la même réaction. Bino moko boito landa, donc makambo ekoki ko zonga te. Kafa koki ko pona te pour avant kafa pona, il faut aye ba biso de te proposer. Donc ba match donc na répété matériel au RTNC comme nango chaîne nationale. Donc chaîne mon côté ezali na ba matériel wana. Tala RTNC d'autant que na monika direct zongi na tel parce que RTNC tchaka et comme ocha caméra moko na sima poto. Les deux poteaux caméra de bazarata là-bas 7 8 caméras. Donc au moment bazo zoua donc bazo zoomer donc na monika donc hymne national bazo like ça ba jouer na musique et comme des photos na oh mais qu'est-ce qui se passe matériel oh yo ya francophonie qui oh avant na yeko ba ko lo bana bia ya ngona donc ba je wana to lingité retransmission ezala na RTNC mutasala ba makambo parce que wana ezalaki makambo kala o agence wana eleka ke RTNC makol parce que RTNC azalaki même pas na ba ralenti siko RTNC azosala ba ralenti neta poto azosala ba ralenti neta poto donc to lingi kutu ba makambo wana te donc siko donc bino moko boyo ba ke donc Léopard tous allez qualifier botalaka du dernier. Donc botalaka les koueki to zalaki ba les chèques ti to komi premier puis entraîneur to batela hier au moins ba traîner musu ba ya kana ngenge na bango moko donc nga nazali confiant to ko kendepe mondial parce que na groupe na biso Sénégal et puis Sénégal azandeng Sénégal a kalaté to ko be donc na groupe na débat to biso to zali Soudan pas na kata groupe na boyimi de masonde donc Coupe d'Afrique to kei kitoko Coupe du monde pe to ko kende. Tout la sabino bestre ya babi botala makam to salaki bango mais na télévision oyo yo ba télévision so ki agence ni nango to sepeli na yango te donc botika ba makambo wana botika la RTNC parce que RTNC comme na matériel moko boye donc mutaleki RTNC na minute ya zate bino moko botala bestre o to bino donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite bino moko boyitu kotala donc eza GT Léopard ngana yebaki to koleka et puis bino moko botala donc ya ngana zo entraîner oyo photo battre botala ka G Léopard car la pointe ça la Léopard ça la ta 3 passes et ben non ça la matin mais siko au moins la ta 8 passes ta 10 passes ta bozom la donc na G fluide présent quand le bien on a donc j'ai besoin de penser que bazo pe ça va passe babani na sima pan ba matibiso kalante Léopard ka les aika garder à PC ou azusi mabu abwa kiliboso ou azusi mabu donc 3 ou bien 4 passes bando zate mais bota la gende comme na elengi Coupe d'Afrique to kangango déjà donc Coupe du monde peut to kanga yango donc vraiment yango to ngol ba donc botika ba je ya ko yaka biso ba agence moko bo to yebite o so ke agence moko bo donc ezala lisusu te parce que matériel RTNC azanango akoki ko sala biloko nyoso to azali na besoin ce qui agence moko te so ki ne bo casser ba contrat wana to lingi yango te prochain match il y a Léopard botika la RTNC asala masolo nango parce que bazali na nyoso oyo et sengeli puis to répéter grâce à président de la République que Léopard est gagné. Bondima te ezali ndenge wana président de la République mutasali nyoso ati bango na ba condition malambo tala ndenge ba lali na Hilton tala ndenge bazolia do ba wana baza ba professionnel ba mesana ko vanda na ba condition bien eza souteke a futi bien na yemoko grâce ya président ndenge pesa ki grâce ya président francophonie salamaki grâce pe ya président que Léopard azali qualifié parce que soit qualifié te bongolo ba faute à président ya ngona biso pe to yebisi bino ke ezali grâce à président de la République ezali ndenge wana pe ekozala ndenge wana donc avant sikoyo to kota na masolo na biso oyo ya titre
il y a dépôt candidaté, il y a Matata Mponi, on a opposant Moussoussou. Donc, tout marqué, pause publicitaire, Nabiso, il y a partenaire Nabiso. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, les débeautés,
vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Oyoboyebi, Bazalagana Bisso, Baoumeli, déjà na Bisso, Bapesa Bisso confiance, et puis ils allaient former na bango yako EDP chaîne na Bisso, donc vraiment Bobo Sanate, Kodia Simo, agence Oyovomezo Salake. Ba Congolais, surtout diaspora, tout comme ba propriétaire, bandaku na ba norme moko vraiment ya poto. Boyebi masolomi balem tezaka pasi. Namboka na biso diaspora ezali sika kolala na transport, mais sika kolala eleki transport. Donc Kodia Simo bozala na confiance nango et puis Bobo Sanate Sepela TV décodeur oya ba namboka. Bokan sa te que ceux qui ba Congolais beaucoup na ba image sur ya marque nini. Donc ngana c'est nango plus de 15 ans donc ezali biloko ko sakanate. Donc bosa bonnet au rotambo nango partout et si quand surtout au kende au branché yango ezate otika ngona ndako. Et puis Wami Service, Wami Business, et maman Nabiso Mireille Wankaki oza candidate il y a députation provincial na compte ya rep Mireille Wankaki ya banda pe masolone bandakala donc wana a edaka bana ya mboka tozali pe na restaurant Galaxy Mambo restaurant oyo ngai so na kepa mindelete donc na kendaka restaurant oyo ba congolais kendaka ezali Galaxy Mambo parce que ezali penza restaurant oyo reconnu na France et puis donc biloko kolia ya propre donc ezate ko lié ozongi na ndako ozui diarrhée donc on ezali penza restaurant oyo ya solo reconnu na mboka oyo Oyoto Vandi na Yango. Donc, et puis, Bobo Sanate, donc, salon de coiffure, Ezaka Moko Namboka Oyo, Sogoye na Paris, il faut, Bosala Nyoso, ba me mayo, na Elbito Coiffure, na Saint-Denis, Elbito Coiffure, na Saint-Denis, donc, bako kata osuki, donc, tango bim penza ba reveke, bakati osuki. Donc, si koyo, tokota na sije na biso, ya lelo, donc, vraiment, na seki kosakanate. Bino boyeba pourquoi matata mponyo aweli ko ndopesa matata mponyo donc vraiment ceux qui sont bon mambelo tiki matata mponyo za déjà na casserole za déjà na ba casserole na côté justice donc za déjà cleanité mais matata mponyo aweli parce que tant ba ko bengisa ye boyebi donc na vers fin du mois vers les 20 donc procès na ye ya bukanga lonzo ko zonga. Donc accueilli parce que ba mona ke tango bazo ba condamné kune komi o ba sali boy parce que azapre matata mponyo yo kuto kozwate katumbi kuto kozwate mutu moko kozwate bongo yo matata mponyo donc et puis matata mponyo yebaka ki fa kwa na yo ya masola bukanga lonzo e bandaki déjà avant makambo d'élection oya ko chango po ekoma na marque ke asali boy bosalinga boy parce que bozo banga matata mponyo okozwa kate pe okozwa ke loko mote matata mponyo okokangama.
Votre place est en prison, matata ponyo, élection kutwa. Donc, ti ba décembre, wana, oko salaka yango te, parce que oko kende na boloko, matata ponyo, soki sonne boma, mbele vraiment, mbelo kufa kiti, ozo kena senu, mbelo kufi nansela. Matata ponyo, oko pesa batu ba leçon. Oko pesa batu ba leçon ya nini? Fa kwa moko ako sakanate, matata ponyo, oko salaka be élection te, parce que oko kende na boloko, le 20 soko zongi, donc cour constitutionnel, oko kende mbango avant décembre, yo, oko se retrouver na luboako, wana nyo solo salo sali po, obi ma victime, moni, ngaye, donc, candidat présidentiel, basali bouye, bakainga, parce que bazo banga ngaye, donc, oko salaka élection présidentielle, et puis nazo répété, bino nyo soto, bo presa présidentielle, wana, ba 100 tonnes na bino zo kende pamba. Parce que beaucoup zoua kanabinote peuple makambo azomona. Peuple makambo azomona makambo tu ezo zonga avec fachi béton. Makambo tu ezo zonga na kitoko bongo bino boya to ko risquer donc to ko risquer na makambo susu oyo tozomona to ebi sika to kende te to moni penza sika to kende na fachi béton to ko zo risque na bino net ba matata mponi grand fa quoi. Grafa quoi. Donc yo benzo le bagi présidentiel ango et beba ou beba congolais bazo basu makamba ça la tête bozo mona ba réalisation on a reçu la bilo bo monde ba to talango donc bo ya na bino kutute bo pesa passer tout ça na démocratie bo kenotika la bilo ba candidature c'est ni ko yamba yango eko yamba yango mais peuple azo zilabino peuple azali ko zilabino bo tala bino moko dépôt candidature ya matata mponyo tonga kendaki donc bon moi appelle télévision et comment vraiment télévision il accès makamnyo surtout na era ya Mobutu ou bien ya kanambe bino bo l'accès opposant donc télévision chaîne nationale donc comment na bamboka tout bobi chaîne nationale za rapport na pouvoir en place mais oh il y a Félix Antoine Tshisekedi balakisaka nyoso bo tala bino moko des fois la candidature, il y a un candidat, il y a élection présidentielle, donc tu relaxes bien, 3 ou 4. Donc vraiment, on a un petit langat. Reste good dans la macambolo batterie, ça a de buzz. Donc, bin moko bolanda, Nabili est resté connecté sur Clébo Original, on revient tout de suite. On a confiance aux amis qu'on va kosala na Bansango. Dans la magazine proche de Kino qui live, boye imalamu papa mama. Bansango na mukuse yangoyo. Élection présidentielle na Ekolo Congo démocratique matata ponyo Rex Kazadipe Constant Mutamba basili kotika ba candidature na bango na bureau ya Seni samedi 9 septembre 2023 pour na mapunami ya mokonzi ya mboka na mikolo moke siège Seni na boulevard du 30 juin ngumba mokonzi Kinshasa ningani samedi oyo na rythme ya ba candidat président na mapunami ya décembre 2023 o basili kotika ba candidature na bango Misatu Mokoka batiki ba candidature Ezali sénateur Auguste Matata Ponyo Mapon, président ya LGD, Oyo Simaboyambami ya ba document na ye na Seni, atalisi etalini kokoti sambongwana na lulenge ya kokambamboka Congo démocratique. Matata Ponyo alaki kocha expérience na ye pona bolamu ya mboka soki aponami président. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans. Aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain, contribué à la construction des routes. Nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Sur notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République avoir publié son programme. Rex Kazadi Oyakina et tout le coup yaba militant pe lokola atiki candidature na bureau ya Seni pe atalisi objectif na ye. Donner à nos forces de sécurité la possibilité de défendre notre nation. C'est d'abord ça notre problème. Nous avons d'abord un problème de sécurité. Il faut que donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police congolaise de faire son travail et de défendre le pays. Sans sécurité, tous les programmes économiques et tout ça, c'est à l'eau, ça ne sert à rien. Candidat Misato Akotika candidature samedi 9 septembre 2023 Oyo, Ezali Constant Mutamba ya dynamique progressiste du Prona Mokuse. Boyeba était, ba candidature Oyo, et s'il kopesama na bureau ya Seni, na mokolo ya Yambo, ya bofungwami ya ba bureau o isengeli ko yamba ba candidature pour la élection présidentielle. Tolobi, Thibaut Koyoka. Donc, puis le mot na koseka, matata mponyo, akozongo sa économie, ce qui nini, akosalabo,
donc matata mpone donc bino bomona penza donc ba congolais baza bazoba donc mboka ngoto ko tika bino donc 18 ans bosala eloko mordio matata mpone ezaki cadeau te ba pesa ki yo o la premier ministre Tina Suka parce que yo yebiliwa oyo ya avion oyebiliwa oyo ya kombo na ekimara boye ekimaranga batu boyebi onga na zoloba avion kuya donc matata mpone sain sauf na mususu oyo azalaki kuna na côté ya est batiaki ye gouverneur na côté ba est wana donc vraiment matata mpone yo opesa biso leçon matata mpone yo kopesaka biso leçon yo batia wana oyebi makambo sala bota la télévision ndenge koma kolakisa télévision ndenge koma kolakisa mais nazo lakisa bino parce que biso toza na archive bota la télévision kala makambo bandai kolakisa télévision kala makambo e bandoko lakisa gouverneur lelo azali na kasi ministre industrie tango azalaki gouverneur na lera Kanambe kuna na est kuna bota la télévision makambo bandai kolakisa boko seka bota la ke na télévision na 20h na chaîne nationale pour mon niveau oyo Kanamba bandoki komema bato donc na bato mayele bazokoma bazoba bota la télévision na 20h na information balagisi ke mwana abotami nzambe na gaye mwana tia zalaki na libumu tia zalaki kuna na kete donc mwana abotami na papier moko na maboko message ya nzambe ke balobike donc tozana présent malamu donc Kanambe azali donc envoyé de Dieu donc nazo secrétaire pour nga nazana ba solo moko boye archive moko boye donc nazana ngo boko kamwa botala eleka na 20h JT ya 20h ba lakisi ke na est mama moko abotami tala scénario. Donc vraiment nakasi donc batu ya Hollywood kuna les États-Unis bakosa donc scénario balagisi que mwana abotami na papier na maboko donc papier ngo polite donc miracle nzambe que donc Kanambe batinda epenza na ni botala niveau bato bazalaki kokumisa Kanambe lelo bakoma na kati ya union sacrée de la nation botala makambo e bando leka na TV na TV tangu Kanamba zalaki pour bozo mona neti TV bazo la so opposant bazo tika muto loba bazo ya bamsusu donc vraiment à la limite ya ko finga président de la bamsuku bazo finga président de la République donc ba ezole kana ba télévision bino bo sama botala bino mona tshele bino image botala mwana botami donc na kota ba est kuna ba lakisi na 20h ke en tout cas vraiment to komaki na niveau buzoba moko ya ko sakana te bino mo botana na bilili qui a bougé toute la ville de Goma au nord Kivu. Elle s'appelle Jolie Kitwani, déjà mère de 4 enfants, accouchée dans des conditions normales. Et pour son 5e accouchement, c'est là que survient l'affaire. L'enfant, un garçon, est porteur d'un message. Il est né avec une lettre adressée à Joseph Kabila Kabal. Mon enfant est sorti avec le cordon ombilical et la main gauche bien fermée. Quand la coucheuse est venue couper le cordon ombilical, l'enfant a sursauté et a fait tomber une feuille de papier. Je m'étonne, je ne sais quoi dire, c'est un miracle. Moi-même, je ne sais ni lire ni écrire. Le chef du quartier va se mettre à lire la lettre devant le public. Joseph Kabila Kabange, même si on te hait, mais moi je ne te hais pas, parce que Jésus aussi n'a pas été aimé par tout le monde. Même toi aussi, tu ne seras pas aimé par tout le monde. L'homme a toujours des ennemis. La victoire t'appartient, je suis avec toi. Si tu aides les pauvres, c'est moi que tu aides, moi le Père. Cette femme aura peur de voir cette lettre. C'est toi qui vas la consoler. C'est moi qui t'ai choisi pour le Congo démocratique. N'aie pas peur. J'ai choisi cette femme parce qu'elle ne sait pas lire et écrire. Reçois cette lettre dans la paix et ne verse pas le sang. Je vous laisse la prière de notre Père. Et si tu pries, commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reçois ce document comme on avait reçu
le document du Congo qu'on a perdu un jour par la suite. Ne combat pas tout seul. C'est moi le Père qui combat pour toi. C'est moi le Père qui agira selon le document et ma main est sur le Congo démocratique qui ne sera jamais divisé. La paix, l'unité, la joie et l'espérance soient sur le Congo. Salama umoja. Donc vraiment na koseka na pasi na mawana motema mbe botala niveau oyo Kanamba memaki bato mayele omoni Kanamba azalaki na ye donc azokipe na eteto la kisabino conseil des ministres Kanamba na 18 asalaka moko et c'est la 30 minutes Kanamba azalaki entouré na bato moko ya mayele oyo ya kelasi me bakomi ko sala buzoba botala ka bomonite. Donc moi na botami donc papier wana nzambe na ngai bazui mama batu bazui penza eleki na 20 po kaka Kanamba ataka du Kanamba ngazotala bino bato vraiment congolais a passé na motema bomoni archive donc moi na botami na papier na maboko balobi ke donc ewiti message ewiti pa nzambe ya Kabila donc ya Kanamba mawa na passe na motema bongo le lobino boza koloba bazola ki sabino bo posant bozo leka na télévision nationale donc bozo mona on est liseki. Donc vraiment, les lots de bino lisusu que Matata Mponyo place na yoza na prison ato ke opesa candidater oza déjà na misape bebi na makamba justice Matata Mponyo okosala kutu campagne te campagne ezali na novembre osala campagne te parce que okokangama Matata Mponyo yo toko rataka yo toza grand fa quoi. Donc yango na vraiment na zalaki lelo vraiment na tenaki na lekisango na 5 minutes oyo ya la musique. Donc tokomi na suka ya émission na biso avant to kene na ba remerciement na biso donc toko pesa bon et joyeux anniversaire wana za master na ngai boyo ka master nga ya première primaire après maternelle première primaire master na ngai ya tibotala en tout cas master na ngai nzamba bombi biso to sepela ba masebele ba kufa masa na ngai ya école primaire ya première primaire Marco Kitenge na kati ya London Marco Kitenge masa na ngai nzambe abomba yo nzambe ndenge azobomba biso to pesa ye vraiment merci masa na ngai o azo fêter 60e anniversaire na ye donc Marco Kitenge na kati ya Londres kuna donc masa na talaka yo masa na ngai ata do na makambo politique to kamata na ngai na me to za masa na ngai ya école primaire to matina ye deuxième troisième 6e primaire o masa na ngai to biso to za banaki o masa na ngai école primaire. Donc nachi to benge donc Boniface Munongonsele Boniface massa donc tout ça la histoire est belle donc massa oumela en tout cas natenaki na souhaite bon et joyeux anniversaire na 4 émission en 5 minutes parce que Ozali Molandi mon néné il y a 5 minutes toujours na même registre nazali pe kopesa bon et joyeux anniversaire na Steve Bompioko oyo azali donc na kati ya rep na biso azali chargé de communication na kati ya rep parce que musali zo sala mama kasi na kati ya rep donc communication vraiment ezolekama lamu mingi donc vraiment natenaki na pesa ye bon et joyeux anniversaire Steve Bompioko donc chargé à communication ya rep France donc vraiment azali bien entouré na cordon na biso fédéral camarade Efoya et puis toko Bossanate donc secrétaire na biso fédéral oyo azo sala makambu ya malamu donc oyo azo kipe secrétariat nyonso tout ya rep France camarade Bokato la oyo azo yamba batu toujours na Saint-Denis na Masolo nyonso tout bozali na yango wana donc vraiment bon et joyeux anniversaire Steve Bompioko à Rep France donc oume la petit frère nangai donc vraiment nazalaka na esengo na mona musala oyo ozali ko sala na kati ya Rep France donc sikoyo tokoti na ba remerciement na biso
Ndeka boyebi to bandara toujours honorable Jean Moutala na kati à Londres, honorable Jean Moutala na moi ciné merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés. José Kano qui kakamene, José Kano qui kakamene, maître Weramuku na maître Rajamoule na kati à Londres. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés. Beloti Mavungu, vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi fidèle de fidèle Thérèse Kamani na kati Suède. Thérèse Kamani Nakata Suède, merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Igwe chef béton armé, Igwe chef béton armé, merci Nanyo Soto, au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Eddie Edo, les philosophes, il a passé comme les philosophes parce que à travers ma commentaire, où ils allaient kati, il y a des réseaux sociaux, na des missions pour comprendre que Moutou Azam Tamaye, le Moutou Azazoba. Donc, Eddie Edo na chigo za mutamayeli parce que ba analyse au salaka malgré tout donc makambo ebele au rappé contre mais ndenge au sala commentaire na yo au ressenti Edo en tout cas ta na reva au mais en tout cas yo na ba dissertation na chigo za mayeli donc vraiment Eddie Edo, les philosophes, merci na ba commentaire na yo pe na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angles. Zongi awa nakati ya Paris pour na opesa kako kakonde na moi sinaye. Merci na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec ses angles. Toke na Captain pour na opesa Roger Bamba na Captain. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angles. Toujours na kati Captain to zalo opesa José Bantessa petit frère propre. José Bantessa, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angles. Alain Delo, na kati à Paris, Alain Delo, petit frère propre, Alain Delo. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engradus, le fils de banquier, Claude Kabambi, merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engradus. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, c'est très très propre. Fifi Filofaria, merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge, Chai Wabalenge, la mon voisin, Chai Mukenge, Chai. Merci, Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, na Suisse, vous allez couper Sambote, na Zoro Mabiala, Mpangi Amoun, Zoro Mabiala. Merci, Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, Tokei, na Katia Hollande, pour nous repérer ça. Fridolin Bonkomo, le grand producteur de renommée internationale. Fridolin Bonkomo, merci, Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, Tokosuki sa toujours Boebi, Tokosuki sa toujours na Dokotolo, na Bisso, Jean-Paul Djamba, Nakati à Paris, merci, une émission na Parlo Santé, on a recommandé Batunyo surtout Batala Rayango et puis Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas